Mbote na biso lisusu besika tokutaneli eza lisusu awa KCDB naza na elike ke Nzambe azobatela biso. Lelo na thème mususu poto partager ensemble pour éviter que chaque fois tozobe makambo ya malade de diabète, malade de na kombo ya sucre eloko nini ba possibilité ni na traitement ezali pona améliorer otota musuto ba ke ko éviter maladie ya diabète pona muto danza na diabète. Bon, so total na réseaux sociaux tout monde a biloko belé à part ba kisa ba mindele ba comprimé na batonga ya kobeta na ba réseaux sociaux et ya mingi na ba biloko mususo meka oyo pe ki sisa la diabète oyo pe sisa la diabète ngai lelo na ye poto solo na temi o etalike makasa manga poseyo kama mingi makasa manga et sisa diabète mais nana zo explication nini te na ba video on a talike eloko nini esalake sokozo mela ti ya makasa ya manga pour diminuer problème et autosisa diabète. Bon, na sali ba recherche kala mingi te ça fait 2 mois passés na uti koza na Angola mais na kutena directement pe na batu o ba sana problème ya sucre amela makasa manga. Na zo ki information ya bato ba mela ti ya makasa manga balobike banda bakoma komela ti ya makasa manga. Basantika pa ke sucre et koma penza normal. Menga siko na mituni me na makasa manga est-ce que eloko nini eza na makasa manga ezo sala ke sucre ezo na normal ya mutu. Me ba information o so tal pe ba internet pe mingi ezate o beti na Google pe mingi pe ezate me ba opeso ka ba réponse ke eloko nini bien nini eza ya pona manga liboso na no apasa makasa manga. Mais na bete pe na internet amoni pe ke nzoka pa teka tia makasa manga ngana eba ke ngote na makasa pa manga so pe ngubengisa na internet o bengisi pe na biso bato to sala to za na Europe aw mais ngana bengisa ke makasa manga e utaki Angola ne makasa manga ezali anandako na lobike ngai pe fona meka komela tia makasa manga na tuna kisiko batu kuna na Angola bomela ka tia ngo ndenge nini ba ebisinga ke bamelaka kopo moko na tongo kopo moko na pokwa ya tia mais edaka penza ezo aider. Bon, na sali ba recherche na yebake eloko nini ezali na kati ya makasa manga o esalaka ke pour aider biso na problème ya sucre. Bon, na ba recherche na salaki na moni ke ezali na manga liboso ezali très riche na vitamine A, na vitamine C, na vitamine B. À part ça ezali sous antioxydation. Eza eloko moko donc eza fruit moko très bien à part sucre eza na manga pe eza na sukali mingi manga mais tozo ba pona manga te mais tozo bande sikoyo makasa ya manga ngana zana zona bosi ko zona zongo nanu bolimbisa mais sina kausi yango na kausi da makasa manga nanga eza kokauka eza lisusu te ndenge eyedaki kotane yaki ezalaki ya ndesu mais eza na kausa ki yango po ebeba te monde na kausa ki makasa manga ngai po ebeba te ngoza makasa manga eza makasa manga utaki directement na nzete ya manga ya semeki na ngai na Angola buki de mais ki pe fresh directement na Angola ti awa oui. Ezali na élément moko très nécessaire ezali na makasa ya manga. Ezali élément o babengi na kombo ya tanini. Tanini ezali élément moko ezali na kati. Ezala mingi na ba fruits eza mingi na ba fruits. À part ça tanini oyo ndena komi amona pape edaka glucose donc sucre na nzoto po esa good af nemen de baba na doche donc edarape glucose na nzoto po circuler donc sucre très bien na makila. Bon, à part ça ezali bien pona ndeba komi pona malade BLP mais na su malade musu ba komi ndeti tension na cholestérol to ben pela kombo cholestérol et darape à part ça ezali sous donc eko aider pour na diabète na muto azali na bandeli ya diabète donc on a que diabète ya makasi te na muto azana no na bandeli ya diabète et edaka
mais soki pe na moto azali na maladie ya diabète ya makasi nayebi te. Mais mpona kosala test ya omoni ke nabengisaki makasa manga kouta Angola eye awa lelo ezali jour ya liboso natokisi nzungu na ngai ya ti ya makasa manga na nameli yango te eza na moto ezali ti ya makasa manga so tomona makasa manga eza na kati omoni nakata ko mo muke po nzungu eza muke natokisi mi eza na nzungu mo kitoko ngai na wotia na kopo na kopo poto mona après que ndeni couleur nango ezali soko tokisi donc poto sana sensi ke nga na zwi makasa manga on bosona na sokoli yango tango na sokoli yango na kati mo muke peza mo milai na tia na nzungu na tokisi mai sima na sopili yango mai na kati na finiki mfungulu ya kifiniko donc couleur nango so tali yango yo ya ti ya makasa oyo ezali couleur ya ti ya makasa. Amen. Eza 5 secret. Côté secret. Pour toujours beda malade secret côté secret ya pamba. Bon, eza pe na goûter donc kwa mai bati mwa goût ya mwa mukie. Nde na san nazo epo eza na peu moto. Bon, pona osala test nango très bien. Ngai na lataki sensor. Pona yeba ndenge nini sucre nanga ego changer. Pour le tanda sucre na ngai na la sana pareil ezali 90 et surtout moto ko mona ngo bien ngomuke awa bomon sucre na ngai ezali pour le tanda 90 donc très bien très bien sucre na ngai ezali 90 ce qu'on otala à partir ya lelo po awa na appareil yo e bando la sangai directement bon naza na appareil mais naza pe na app na portable na nga partout naza na ko kotala. Donc chaque fois nde na kobanda ngo lelo komela ti ya makasa ya manga ti panda bon eloko eza pe susu nécessaire pona bosana te eza nécessaire ke soki ozo meka eloko o etali ke kisi kosala test te ke ya une semaine 2 semaines te esenga minimum fweza na ota 3 mois pour otala sikoyo eloko ni ne changer mais soko sa test 10 jours après 10 jours tiki na yo si molobi ko tam so eloko ezaki bien te et aider nango bien te faut twana ntamula minimum ata 3 mois ya test eloko pour yeba bien ke eloko ngozo sala soki ezo aider yo donc ngola ksaki ngana osala test pendant 3 mois natala stabilité nanga ya sucre soki ekobanda ko changer ndenge nini ngana komela ti ya makasa manga chaque fois de kopo oyati na tongo na meli na poko na meli menga na komelango na poko to na butu na loba avana lala na omelande ukopo moko siko na tongo tana olamuka na kosala système sikoyo ke avana kenda na musalo to sope na zana ndaku avana lia na komela na otina na ya makasa eza nécessité za ya moto soko lipe omelion ya moto mais soko lingi omeli pe ya pio menga na omelon ya pio na omela moto te ya onotika nanu ekoma pio simande na oya komela tina ngai ya makasa ya manga totala soki nde nini ya ngana ko conseiller yo eza bien koyoka ba information oyoki oyo mutaya tie video na elobi boye na boye tam suspenza oyebi eloko nini eza na kati te oyo esala eza na kati ezo sala ki tam susu situation mo échanger ya ngana na ba information po na pesa poto yeba eloko nini eza na kati ya makasa manga o esala ke sucre muto na sucre malade ya sucre e bonga pe eza na docteur moko babenga scientifique babenga Wissenschaft na doche azali Nigérien ye alobake akomasi na tanga pe article na ye akomake makasa ya manga ekoko sisa pe na diabète ekoko sisa pe malade bele ndenge ya komaki siko bazo sala na ba test nango e wana eza ba information otoyoki mais na vie réelle to ebina noté ya wana ke ça bien que soko yo moningo o sala test o sali mais elonga na kokolo bake biso na Afrique na za sire ke biso na Afrique to kokoza na makasa songolo moko boye to banzete songolo moko boye to za en Afrique ekoko elipse na malade bele eza ba problème sucre ekope ko sisa auto ko diminuer malade sucre malade ka sucre te bo malade bele pona ebike na kala
tozali pe ke soko beli ngande tinga mama na biso soto beli o libumo fièvre tondo ke na hôpital te omona ka mama ke na simanda kwa buki makasa sala pesio omeli après 3 jours yo wana bandiko kimamba onko beta nsango loto ko sote basili koti to mena bakisa ba mindele te mais ezai de on a lobike eloko ezali ke tozana en Afrique ekoko aider mais eza bien que soko sa test ndi na lobike to luka ko sala test mais ya tamu ko c'était minimum ata 3 mois ça la test au tala tani ya santé ndene eko changer na maladi bele tozana ngo to bela suduso na poto lika maladi to bando bela te na Afrique na koma koma obela lango bikutu nzela te ata mutu maladi oyebite ya wana ke nzambe apombola biso na mutu nyonso o akolanda information oyo pona makasa manga pona ko bongisa situation ko améliorer situation ya diabète pe ya cholestérol pe ya tension ndenga na tangi ya wana ke sala teste otala ndenini situation e bando ko changer ya wana lobike pona e ba bien na lati appareil oyo na lati appareil on a la seconde na vidéo to leka ezali appareil ya Dexcom ya G7 na tala ndenini situation ya sucre ngai e ko banda ko changer si à pas 3 mois après toi moi sur total résultat nini o nzamba opesa biso merci zama pombola biso nyaso bisika tokutameli partager vidéo oyo s'abonner na canal ya KCDB à partir ya YouTube ou comme KCDB pe ou na partie ya TikTok olandi KCDB osasuba information ya mingi nzamba pombola biso ciao KCDB.